Moteme découragé, oh, Pierrot les blancs. Moteme latimanto, ya mawara. Parce qu'au DCI, Azos Sigo, entrée à Mopao. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Au niveau de Bella. Vous comprenez, Papa Rolls. Nakachayu arena. Moni. Bolobara trotte. Oeza boulot na biso. Vous comprenez? Fali a ebike au boulot ya favelas. Oyebi bana basi bazo pouvoir mingi te ba pesa ki l'aura pouvoir wana asali musala conseil betami plein à craquer. Moni soko ba songi na donc bakale belé tellement mwana mwasi siko bozo luka batutu balingi bayaka bapakola buzoba conseil se betaki conseil se tondaki Papa Rose kala ozalaka vraiment naître mais le qui naître si là ezate ke ngai qui naître et si là kozelanga suna mwana ngana na Koffi Olomide DCI interplanétaire ya Koffi Olomide na ocho biso awa eza boulot nanga. Donc keba pe na mystique a furumi pe boko mona pe invité spécial surprise Koffi Olomide na yu arena ya Fali nanya zokota na ye Papa Rose DCI IP interplanétaire za ndule zelo ba yanke parce que soza yuma otikala ka yuma obando yana bambrouillement ozoko swana na bambrouillement Fali ayebi Papa Rose ayebi yota ayebi ke Papa Rose nga za DCI ya Koffi Olomide interplanétaire donc ezande ngwana tant que ba yuma na ba mbulumbulu na ba kidnapper tout autour il faut un sniper na bête bango masas ba mitwe sauter bango parce que c'est idéologie. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont mais ce que ça yuma ozo kota mamandule na mburiema non comprendre que moniere o na la tisa ya kasaduma yo ce que zo na esprit ya molok mais na suka nango ozo jipe mongala ozo la ngam lo yengo ndira polosa na kotindelo pe kikwata na suka film omoni ko simbi touche faire gola yuma fo chanteur te mere yo ko benga faire gola yuma te po yo pe to ebioti na konta ki yanke to mona yo te sala pere o komata film te même photo pa mbozana ngote mozo benga mutu yuma o mona pe bolati kale so kala mozo ko benga batu ba yuma to ebi binoti kale so kala mais ozo benga batu ba yuma kale so toboka binoti bolata ba kale so toboka ti Mosumo abio Papa Rose kolanda ete tena Hollande te mais nazo expliquer ka bino vraiment poto aninga biso poto saini poto ezalaka nini pona ça longtemps bozalaka na pays yango tomonaka bino kaka nani tomonaka bino kaka na masa ade ya mulili flou masa yoka na isayelo mo ko boule na yo te ke soki mutu na poto ke poto ezalaka nini te poto ezalaka poto omoni poto histoire ya poto ebanda banda Léopolda ya na bato na ye baya kokolonize Afrique babengango mputu mboka mondele bayeba te bato ba je vous salue Marie plein de grâce le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Bah, je vous salue Marie en Obango. C'est vrai l'accent. Non, au moins, bah, je vous salue Marie. Je vous. Tela, je vous salue Marie. T'es chéri. Pour bah, quand tu vas vous dire. Au moins, quand on est dans l'église catholique, on attend bandara. Je vous salue Marie, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Les gars, je vous salue Marie, les gars, Jeanne d'Arc. Au moins, je vous salue Marie. Donc, domination bandagi wana. Donc, koya kate neti ozoya père moto mon déjà bozo ba kira ba pedula. Déjà balatinga chapeau na moustache.
obi trop de ki warrior ko na grand boule na biso bato ba face ali bende tozo mona nga bino wana bata mataku ba yo dozo sentir que un mataku bibi oh mais azo ba tokuta na wabi yo de longino ozoni ko chango na TikTok te tokuta na ndeni na oyebo ndeni mais nazo expliquer OK boza bata mataku bibi masoko pete ozo comprendre. Donc masoko pete ki buyu me bele na kati mais oya pe bo mando discuter beauté au mona mta bogos mozo discuter les mambo beauté désolé que c'est déjà que non na ki mobali ozana yote na ba critère ba job bino boye bien ngote bino bo mo otala batmo akene nzoto eninga na pete boni beaucoup ah boni boye to so masolo ba yanke yo zo so masolo ba yuma pamba yo moni na masolo ba yuma